Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez V. Singe Afrika wabakanda mutatu Yandi wazola bateka kema Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeuntwadi ya mwanda velela pika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolaki marine na biso Pasteur Mutatiso bandiraki na banzembo ya bayuda bake na mibeko mikanda ya suka toyokaki tobomba tosalela po moko wana tobika batata batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala ndenge toza kopemela yango toza na esengo mingi surtout mibeko bapwe wana tosalela yango makasi ndenge tolobaka lingomba ya suka ndenge toza na lingomba ya suka mobungisi mpe azali esika nde tokozala na tension mingi yo lobi boye bango babaloli ndenge mosusu eza bango te sengo na biso mpe batambosi baye mpona kozwa programe oyo tokotambola nango tomipesa mpamba te oyo ezali 4e génération 4e génération toza kolanda biso na ndenge toza kobongisa kasi bato mosusu baza esengo te kasi biso tolobi ke en avant lisese moko papa mfuma longo apesaka makaku na mbwa bazalaki camarade mbwa abengisi makaku boya kolia bayaki baliaki dine ezalaki kitoko siko mpe na retour bamakaku babengi bambwa nzela oyo bambwa bakoyela bake kobwaka mikuwa kuna na zamba siko era bambwa mpo bazokende kolia na zamba wana bayoka solo oyo nini bakoti bakende kokuta mikuwa bakufeli kolia mikuwa na bango na bitumba
bitumba kuna bale mikuwa bale mikuya moko ki koyebisa bato na bino bobengisi kuna ebebi bakenda kotala bamboko na babebe kolia mikuwa bango balobi me boya nzela awa biloko eza kuna awa te bakei bakekuta misuni moye balia lisusu eza te parce que batondi na mikuwa kasi biso tolobi tokolia mikuwa te tokolia misuni tala papa ndenge apesaka lisese wana mpona nini nzela baza kolakisa biso ya solo soki tolandi bato ndenge baza koloba yango te soki oza na nzela simba nzela wana eyango tozosenga ntango nyonso tobongisa programe ezala bien soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli soki tolandi mouvement bato baza kolobela mpona kobebisa biso tobungi nzela pasi ezali bisengo mpe koya liboso mpasi bisengo nde eyaka alire tokomi nango ya kotonga yelusalemi tolemba te bakoko bamoni mpasi tosali mise sikoyo tozokota na phase oyo ezali ke mémorial entre temps nzela ezali kosala maleta mpe atelemili likambo wana kamba mazangungu nzela oyo atambolaki na makolo tolemba te na bikateli oyo tozosenga tosalela yango tobenga papa elebe boyana papa pasteur atangela biso na oyo nalobi na chapelet toza nango mpona nini tozobosana mingi biso tobosana te biso tobongisa babebisi bakotimi mingi kobongisa bato banzela merci po lelo mpe eza mokolo mosala ndenge tosalelaka tobimi na libanda mpo na ntinsani de la ville ye moko akopesa programme ndenge tosalela programme na biso ezala kitoko misala etambola. Merci tata molimo centre mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba na kopesa biso maloba papa apesaki biso chapitre oyo tozali kotanga chapitre ezali oyo 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 petelo ya mibale mokapu ya mibale nzela ya yambo kino ya misato etangeli ezali boye na komba tata mwana peli mosantu moto na mokanda bakomi balakisi ya lokuta baprofete ya lokuta bazalaka na kati ya bato ya Israel ndenge moko pe balakisi ya lokuta bakozala na kati na bino bakokotisela bino mateya oyo ememaka liwa bakoboya kutu ata mokonzi oyo alongolaki bango na bowumbu boye bakomilukela liwa ya mbala kaka bato ebele bakolanda makambo na bango ya kindumba
mpe likolo na bango mingi bakotiola nzambe ya solo. Lokola bakotonda na lokoso ya mbongo, bakobanda kokosa bino mpo bazwa biloko na bino. Kasi nzambe alalaka te, asi akatela bango etumbu ya liwa ya seko. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Batata ba mama tolandi exhortation mpe lisese oyo tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba sili kopesa biso. Mpe totangi mukanda oyo ya Petro ya mibale na mokapura ya mibale na nzela ya yambukilo nzela misato. Mosakoli ya lokuta, mozimbisi, mobungisi, manipulateur, séducteur, bizaleli na ye, mozimbisi, bizaleli na ye. Babi na tango na kala mozimbisi, azalaki, akozala pe na tango na bino. Na tango na kala, mozimbisi, alukaki kokota na libota monene, oyo nzambe abogisaki pote salama. Akotaki na libota ya tata Adam na mama Eve, mozimbisi. Akabolaki bondeko oyo ezalaki kati na nzambe na tata Adam na mama Eve. Ezalaki pasi. Ezaleli ya mozimbisi. Mozimbisi alingaka kokufa ye moko te. Akobenda batu ebele na sima na ye, balanda ye, na ba moyen nyonso akoutilize po ete moto akokokweya. Mozimbisi avandaka esika moko te, akokotaka, ezala na babiro, ezala wapi kokota, mpona kolakisa pe ye pe azali. Abimonisa. Mozimbisi alingaka komona eloko ya malamu bandiku basali te, ya koluka pe te ye pe akokosala yango po bayeba te ye azali. Tozali na kisa awa kati edifice ya kitoko oyo batata bamoneli mpasi, oyo biso na yo tosali ba sacrifice po tokokotelemisa eloko oyo na nsima mbula mitano. Mozimbisi pe na tour na ye pe ya lobi non, ngai pe funa lakisa te ngai pe nazali. Ye pe asali pe tempelo na ye. Mpo ete akoka kokanga bana na nzambe bako kumata na Yerusalemi te, alakisa bango Yerusalemi na bango. Batangelaki biso la fois passée awa 1 roi chapitre 12. Soki toke na verset 26 ti na verset 33, tokomona manipulation oyo Jeroboam asalaki. Jeroboam mobungisi abonaki ete soki na tiki kaka bana boye bakoyeba bokonzi oyo kuna bakobanda kokende na Yerusalemi motema na bango nyonso kozala kuna, ngai nakoyeba na te bakobosa na ngai. Ande asalaki bisika ne mibale, asalaki moko na Dan, asali etumeli mosusu na Betel, mpote akanga bana na nzambe bakokokendeke na Yerusalemi te. Mozimbisi alingaka mingi esika mibeko ezali te. Soki esika na mobeko ezali mozimbisi osalaka te, biete esengeli na biso tozala makasi na bolingo mibeko misala lokola batata batikaki abetise te, surtout na mibeko. Mpote soki tokotambola na mobeko tokozala pene makasi na tata nzambe, mozimbisi akokozwa biso te. Tozongeli susu na Roboam na Jeroboam na 1 roi chapitre 12 verset 4, avec longola mibeko oyo tata na yo apesaki biso. Mibeko ezalaki mpasi eza konyokola biso, longola yango biso nyonso tokoya kobetela maboko, tokofukamela yo, tokotambola nsima na yo, makambo nyonso ekozala te. Mozimbisi alingaka esika mobeko ekozalaka te. Mozimbisi akokotisaka malembe ndenge asalaki yango na mama Eve. Ezaki mokolo moko ta kokenda kozonga kotia lukaki moyen nyonso akweyisa ye. Mozimbisi akotisaka matei malembe yango tobengi manipulateur mpo ete attirer clientèle epai na ye.
mozimbisi abebisaka basite de référence. Tsoka bike référence ya batu oyo ezalaka esika songolo mozimbisa kosala nyonso abebisa bisika wana. Parfois passé tolandaki ya mokonzi ya mule mokonzi lingo balobi soko kotala physionomie oyo golf azalaki nango ezali susu bongo te. Nyonso ezali manipulation. Mozimbisi azali kolakisa monene na ye. Ndenge mozimbisi akosalaka ndenge abandi kosala na ntango na kala. Sika boye na 4e génération awa mozimbisi azali ye moko te, azali etonga mobimba, ezali groupe ya batu, groupe ya manipulateur mpo ete bayekolaka ba stratégie nini bakosala mpo ete bakozibisa bana na Nzambe. Surtout même bayenge beni pa to ndimaki teke mozimbisa kokwesa bango. Nzoka nde apôtre Paul akebisaki biso yango tango azali kokomela biso bakomeli biso na Actes des Apôtres na chapitre 20 verset 29 tango abengaki bambuta bamata na mile mpote bayanga na basala mosala akebisaki bango ete bokeba mozimbisi akozala akomona na kati na bino akomema etonga mobimba même bayenge beni akomema bango mpe akokweyisa bango. Yango na Nzambe lokola azali bolingo apesaki biso deja banzembo chorale de dirigeant yebelaka biso ete bokeba satana kobongwanaka mondimi zala na mayele oyeba ye ososola ye abakisi biso alobi ke nzete na nzete bayebaka ngo na mbuma. Donc tout ozala na sens ya observation mpona koyeba likambo oyo nzela oyo ezali solo to ezali ya lokuta. Mozimbisi azalaka influenceur a utilisaka mingi influence boyebi te ngapela ezali mwana papa boyebi te biso nyonso tozali bandeko toyebi te influence esere na biso tozalaka mayele mpona kosola mpona kolanda makambo nyonso oyo mozimbisi azali kolobela biso ya solo batata babama soki bazimbisi ya solo tozala bango lelo soki bazali solo bato na Nzambe bame kolongola kombo siboke mango bame kolongola balabel to bilembo o église na biso tozalaka nango soki na yebite soki bato nzomi bakolanda bango yango na batata bamama esere biso tozala kokeba lolenge nini tokokeba mpona kokima mayele ya mozimbisi. Balobi la biso ete eseke na biso tosondaka milimu tososolaka yango. 1 Jean chapitre 4 verset 1 eza commandement abi bososola milimu sonde les esprits mais tozali kotambola kaka lokola bato yango ezali kopesa biso pasi po te tokimba bango esengeli tokangama kaka na matei oyo tata mokonzi ya bole mokonzi lingo baza kopesa biso na tribune tokangama na matei oyo bapapa mfuma longo bapesaki biso soki tokolanda yango mozimbisi akokweyisa biso te tozala baignorant te boyinga ezali kozongisa biso nsima mingi ezali kokweyisa biso. Osée chapitre 4 verset 6 abi mon peuple périt par manque de connaissance. Boyinga ekokweyisa biso pe koboma biso boyinga ememaka na liwa mais Nzambe pe ko épargner biso te parce que tozana boyinga non parce que matei esi epesamele biso tozala matei ebele nkolo eso ateyaki bapapa bateyaki soki totangi na Matthieu chapitre 24 verset 3 à 6 abaki na biso alobaki nkolo alobaki na bayekoli na ete bokeba ete bazimbisa bino te. Donc nous étions déjà suffisamment informés. Tokebisamaki déjà pour te tokokoyeba. Tokotanga pe Matthieu chapitre 24 verset 11. Tokotanga pe dans Matthieu chapitre 24 verset 24. Dans le Matthieu 24 3 à 6, Matthieu 24 11, Matthieu 24 24 balakisi ya lokuta bakozala mingi kati na biso na ntango oyo biso tozali. Nazali kopesa ndakisa matei ya bantoma misato. Ntoma Polo, Petelo na Yohane. Polo alobaki na biso boyi.
ete sengena bino bokebaka na batambwisi oyo bazali kotambwisama na molimo ya satana. Parce que liboso kono tobaki te sengena tosondaka baécriture soki toso kosonde baécriture tokoyeba te solo oyo aza kotala molimo na nzambe oyo mpe aza kotala na molimo ya satana. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4. Tokende kotanga lisusu na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 15. Bazali koteya likambo na nzambe kasi na se makambo ebele ezali molimo ya satana etondisami katikati na biango. Ntoma Paulo akebisaki biso lisusu ete okeba na mozimbisi akomimonisaka lokola solo azali mutu na nzambe. Nzoka nde azali mutu na nzambe te, azali kosalela kombo oyo ezali kopesa ye lokumu. Mozimbisi ntango ayaka koya na kombo ya ye te akoyebisa kombo ya nzambe, kombo ya nkolo Yesu. Mozimbisi bazimbisi oyo tozali kati na biso bango mpe bazali koutilize biso tozali baleki ya papa Simoki Mbango okangana wana grand frère na biso. Simoki Mbango okangana mais grand frère na biso tozokende kotala grand frère na biso. Bazali koutilize kombo oyo ezali kopesa bango lokumu kasi bazali kotuka matei, bazali kotuka oyo bazali kopesa bango lokumu na ntina na mosala wana. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. Matei na bango ezali kobungisa bato ebele batata ba mama. Ephésiens chapitre 4 verset 14. Tokotanga pe Ephésiens chapitre 5 verset 6 à 7. Ephésiens 5 6 à 7. Tokotanga lisusu na Colossiens chapitre 2 verset 8. Ba Colossai chapitre 2 verset 8. Lokola tozali na faiblesse na kotanga na mokanda na nzambe mozimbisi asali koprofite mpo na kokweyisa biso. Tozalaka makasi na kotanga mokanda na nzambe. Mozimbisi abungisa kaka baoyo bayebi liloba na nzambe te. Botanga koutilize likambo wana mbala moko yo osala bargument te oza koyi kososola te ale osopani olandi ye. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 otangiti na verset 15 okomona yango. Ntoma Petro alobi mozimbisi abongolaka litei. Bible elobi ke soki osote na temple okwei bajelo bakomima bakolanda yo azotanga yango na kati ya mokanda na nzambe. Azali kobongola matei mpo te emema bato na kufa. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Mais mabonte wana ya bongolaka yango mpe ekangaka ye. 2 Pierre chapitre 3 verset 16 à 18. Ntoma Jean ye alobi ete mozimbisi akosala eloko ntango asali eloko mpo te ye mpe akota na kati wana mpo amimonisa te ye azali nzambe. Akokisama na nzambe. Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18. Mozimbisi akokotisa basango ya lokuta na essence na charisme na charme po ete bato bazwana vraiment facilement séduit. Akotisili bino na magie na kati oyo bino bokoka kososola yango te mais ntango boya kososola ekozala ja trop tard. Ndenge ayebisaki mama Eve ete soki bolie nzete bokoma lokola nzambe baliaki nzete bakomaki lokola nzambe te mais nde babebisamaki ndenge mpe tozali komona yango lelo ndenge mpe ezali kosalama lelo. Tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Mozimbisi akolakaka bato lobiko kasi ye moko akozwa lobiko yango te te aza na yango te parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Yo osala lobiko te okopesa bato lobiko te. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4, Apocalypse chapitre 12 verset 9. Bana na tata nzambe, bana papa Simoki Mbango okanga ni molimo centre.
mozimbisi azali na arme ya makasi lelo aza koutilize. Tozala ba télévision, tozala ba radio, tozala internet, les réseaux sociaux. Tozali komona ndenge bazimbisi bazali koutilize yango. Yango pe belemona ekomisi batei ebele na kati na mokili. Mais tala ndenge mokili ekomi. Tala ndenge mangombe ekomi, tala ndenge totala kovivre. Mais nzoka nde matei ya ndenge na ndenge so kopesama. Est-ce que matei olezi ya sona? Ba papa tango bateyaki biso matei nyonso batielaka biso na babande makambo nyonso tolandaka tovitunaka me ndenge yili bapapa bayebaki biloko oyo. Mais nzambe aza nzambe, nzambe abongonaka te, nzambe ayebaka makambo nini koya alobi akebisaki biso tango makambo yango ekokweya biso tokweya te, biso tozala te na kati wana me tozala deja toza averti. Esaïe chapitre 46 verset 8 à 10. Yango na batata ba mama malgré bato baza koluka kobongola physionomie ya lingomba bozimbisi aza koluka kochanger physionomie ya lingomba akokoka te parce que nzambe akoyaka te, nzambe akotikala kaka nzambe. Toke kobwaka miso na Jean chapitre 8 verset 44. Motambo wana oyo mozimbisi aza kotiela biso tokokima ngo ndenge nini tozalaka na ntango ebele ya kotanka Bible. Parce que papa Simon Kibango moko kati na biso ayebi abosani te ke na 1921 batata batunaki tata oza kokendi siko tikili biso nini abaki na tikili bino Bible botanga manso kuna mpote moyibi ya solo bakokangaka ye na message ne ya Mazansanda le 10 septembre bakanga ye na eloko na maboko wana koyote oyo azali moyibi atikila biso Bible. Mais est-ce que tozala na courage ya kotanga Bible? Est-ce que tozala yango? Est-ce que toye nango na ndako nzambe ndenge tozali wa biso nyo toye na banganga nzambe suka na suka soki totali biso nyo toye na Bible na maboko? Est-ce que biso totanka Bible na maboko? Totanka Bible na bandako na biso? Tokimaka mayangani na biso te. Wana eza ezali na bapakano. Hébreu chapitre 10 verset 25. Tokimaka mayangani te, mayangani nyonso toyebi ezala lingomba ezala ya batata ezala mama me tomonaka pakiawa bato baza te. Me ndenge nini tokozwa matei mpo tokoka kobundana mozimbisi tokoka kolonga ye bitinda ya papa tolandi ye moko auti koloba tozali na tozwi vitesse mosusu alo bitinda nyonso baza kopesa biso bikateli to bisengeli nyonso esengeli tozala na esengo ya kosalela yango tokokweyisama na moyini te. Toyekola makambo nyonso ya malamu so toyekoli ba makambo nyonso tosala yango tosimba oyo eza malamu entre nécessaire na priorité toyeba eloko nini basalelaka liboso. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Nkolo Yesu alobaki ete na ntango bokososola likambo wana ntango bokozala basali na ngai ya solo la vérité vous affranchira. Bokoyeba solo kokangola bino soki tososoli nkolo tokangami na ye toyebi solo ezali wapi tokangami na yango solo ekolongisa biso. Jean chapitre 8 verset 31 à 32. Batata ba mama tozali komona misala tozali komona matei tozali komona ndenge nini bapaya bazali komata na Yerusalem epesa biso mayele po biso tokangama na sito tozala na nsima ya papa ndenge alobaki te bino nyonso bozala nsima na nga elonga ekozala kati na biso yango wana bomona tindaka biso mabondeli tindaka biso bozala makasi na bondo bosala boye ezali po tolonga. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Na silisi na ngai boye te soki ondimi ke solo papa Simon Kibango kyanga dide bolivo sang kangama na nsima na ye sala misala na ye azali kotinda biso tokabwana tozwa susu sango ya bazimbisi te toya komema yango na kati na lisanga ya bana na nzambe mipai tozali kovanda po mingi baza kosala trafic d'influence wana kati na biso ozali komema bato na ruine na ya yo na ya bato na yo ozali komema oyo bazali kolanda yo yango na batata ba mama batata balobaki na biso te
toluka liboso bokonzi na likolo oyo nyonso etikela kopesa biso lokola cadeau tokangama na bolingo ebeko bisala ndenge batata batikelaki biso na nkombo ya tata mwana mpe liboso tata molimo santu na telemi wana na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo santu tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba tata molimo santu papa simoki mbango kyanga napesi merci mingi na ndenge yo pesi biso ndingisa ya koloba maye euti epai na yo batata bamama ndenge moninga asilisi na kamati exemple mosusu kokangana na oyo azali solo pozwa bonsomi ponetolama akamati bino exemple ya roi David. Roi David tobengi roi bazalaki mobokoli na bampate na zamba. Tango Samuel akomi na mboka na bango po ete apona mokitani ya Saul na secret ya Nzambe. Bandeko na nyonso tu babimaki liboso bamimonisi oyo akomimonisa liboso ezalaka ye te Nzambe aponaka. Samuel akanisi ke oyo akanisi Nzambe alobi ngai natalaka bilongi te me natalaka motema. Nzambe azali na critère na ye ya kopona oyo akozala mokitani. Nzambe azalaka na bacritère oyo ya ye oyo ya biso bato te. Prophète Samuel alingaki atia critère abite bongo te ngai nazali na mo. David azalaki na ye kuna na zamba. Kamati kaka exemple na kokangana enetolaka esikolaka moto. David azalaki ne na zamba nzoka nde ye moponani. Bana nyonso koba non mosusu azali mais azali na zamba. Pourquoi David a ponamaki? Voici la raison simple où David a ponamaki. Parce que David azalaki kolinga tata na ye makasi. Jesse akanganaki na tata na ye makasi alingaki tata na ye makasi. Mpe azalaki kobatela bibwele ya tata na ye lokola ya ye moko. Kutu azalaki kolinga ete ye amipesa mbeka kasi ebwela ata moko te abonga. Susi wana ye azalaki na yango ya kobatela bibwele. Susi wana ye azalaki ya kokangana na tata na ye pour que tata nasala perte te. Esepelisaki Nzambe. Batata bamama Nzambe apointaka biso nyonso to toyebi ke tata simoki mbango mosala na ye na HB pointeur azalaki pointeur ki pointeur na ye ute bandele na mokili atambolaka na poche ne na molimo na carnet na crayon na ye. Je sais de quoi je dis. Tango bino azali kopesa bino misala ndenge biso batamwisi toye awa na lokota kana esika yo salaka na ndenge yo welaka intere ya bampate na ndenge yo mepesaka na bosawa mbeka penza po ete bampate wana banzwa kobikisama. Ye azalaka na carnet na point ye azalaka pointeur bosala ne ute bani tie lelo na ndenge bino bomoni ya vani wana pointeur azalaka toujours na carnet na ye na crayon na ye azali ko pointe moko moko. Tango ye amoni bizaleli amoni motema na David alobi moto oyo esengeli lokola ye abatelaka bampate ya tata na ye Jesse akangana na tata na ye Jesse akobatela etonga oyo ya Israel. Omoni ndenge aponamaki apointe ye alobi kende kuna na libota na Jesse na sili ko pointe moto oyo akoya koyingela na esika na Saulo. Yango na batata wa mama
Nzambe alobi na David alobi yo zalaki mobatele na bampate, tu n'étais qu'un gardien de moutons et je fais de toi un roi. Yangona David était non seulement kanganaki na tata na ye, alingaki bibwele ya tata na ye, abatelaki bango ete moko akufa te, abeba te, abunga te. Troisième critère, David était sincère. Voilà, sincère. David était sincère. Yangona balobi, David était le roi selon le cœur de l'Éternel. Ce qui a sali mbeba, à reconnaître mbeba n'a pas saigné bolemis. Aïe, baki komikiti ça. Il était sincère. Et lorsque les alliés kozaka biso mingi, ba dirigeant mingi sala na niveau ya loyal, sala na niveau alingoba à tous les niveaux, généralement non, ne sont pas sincères. Voilà. Et puis toyebaka te ko privilégier intérêt ya oyo abengi yo na kati na mosala, tosalaka intérêt oyo ya biso moko. Yango wana esalaka pasi mpona biso tokamati wana. Comment dire, pointer ndenge ya vani wana ki pointer meute bandele apointaka moto na ntango yo ozali koyeba te, atalaka motema avérifie, apointe, anote, atina carnet na azali kotambola. Tango ekoki alobi bengela ngamba yango na papa Diangene alobaki tango mokolo wana ekokoka moto akozala mema akamata exemple na matete azali kuna na nsima ya temple soki babengi ye bino nyonso tu bofungoli nzela babe papa moto abengi ye me azalaki moto na nsima yango na nkolo yesu alobaki bato na liboso bakozala bato na nsima e bato na nsima bakokoma bato ya liboso. Pointer. Esika nyonso yo ozali nde kamata lokola mpe tokoki kokamata exemple, tokamata exemple ya Ruth akomaki l'épouse de l'homme le plus riche de Bethléem. Pourquoi? Parce qu'azalaki sincère, akanganaki na Noémie, elle était sincère. Akanganaki na Noémie, azalaki na mposa ya kosalelaki Noémie à vivre. Pour Noémie était veuve, elle n'avait pas de moyens, et c'est elle qui se débrouillait pour nourrir Noémie. Et en fin de compte, Noémie a bongisaki yakomaki la femme de l'homme le plus riche de Bethléem, Boz. Et a botaki mwana Obed. Obed aye kobota Jesse, Jesse aye kobota David, na lignée wana, kolo yiso aye kobotama. Likamo ya misato. Non, pesa bino ba chapitre autant mosusu botangi te mena pesa bino ka référence dans kati na Bible. Les kamobiso tozali awa pe asuka pour contenir le temps ndenge mokonzi alobi soko nzambe abomisi mikolo mizali koya tokosala développement oyo apesaki biso tokokenda plus loin. C'est une question de temps. Likambo oyo esakolami mokonzi azali koloba pe ndeko paster alobi awa likambo na mozimbisi séducteurs, les manipulateurs. Apostasie que natango na souka rébellion. Mozim c'est le chef rebelle. Le chef rebelle. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Ndenge komami na Thessaloniciens chapitre 2 par là. Les séducteurs. Mozim Mokos. Le fils de la perdition. L'homme du péché, à quoi apparaître au temps fixé à cause de ça. Ce qui dit Kamouana, le chef rebelle, la dernière révolte, ce qui est mon amité, que mon ankolo est comme monisama dengenini. Ce qui dit Ngomba, et Zalakaya Nzambete, mais le Makamoyo surtout aux alliés comme on a Koloba Makamamosi, mais c'est le Tokoka Koloba Yamote. Mais parce que les alliés Nzam, parce que Komama, et Sengela qui est Kokisaba. Mbatata ba mama bandeko, je vous épargne de beaucoup de chapitres, je vous donne quelques 2 ou 3, 4 pour beaucoup na kosima yango. Ézéchiel, likamo ya tango. Ézéchiel chapitre 12 verset 26.
Ézéchiel chapitre 12, verset 26, kuna Ézéchiel, nzambe aza koloba Ézéchiel, bato balobaka na yo makambo yo zali ko sakola. Ezali pona dele kuna. Mais loba na bango to komi ne siko soko yo lobi likambo noki noki esalemi. Tango ezali lisusu te. Le temps. Batata ba maman, tout est fonction de temps. Tango. Ézéchiel alobaka yango. L'Apocalypse chapitre 10 verset 5 à 6 Kunape et Lobamiet, il n'y aura plus de délai. Délai zali les sociétés. Pour n'aller na zako lobela bino makamoana, on a zali ko pesa parce que maloba nyoso ba papa ba pesa kabiso ezali na Bible. Apocalypse 10 verset 5 à 6, Daniel chapitre 12 verset 6 à 7 et puis Apocalypse 12 12. Ba chapitre on a pesi bino mpona kolatisa maloba ya ba papa. Na 1999 tata mokonzi abole azalaki akenaki mobembo bref aye kozonga noki na makimba alinga kosalisa accident kuna aye kozonga. Tata mfuma mbanza papa dialonga na kianga ni Christ abengi ye noki yaka tango ye aye na nkamba oka alobi na ye alobi Satana ayaki kosengela ngai natikela ye tango mpo ete asala lisusu mosala na ye na kati na mokili. Tata mokonzi abole alobi papa obakiselaki ye mikolo abi te ngai nabakiselaki mikolo te tango esesili question de délai na bachapitre nyonso to napesi bino tango ezali lisusu te il n'y aura plus de délai. Délai ezali lisusu te temps ezali lisusu te. C'est en ce moment-là que Monguna a commis actif. Kuna na ba chapitre wana botanga ba verset wana tango bokoma na ndako. Ya monique ngai na zali lisusu na tango te esengeli nga na force pona ke na ngai moko te mozimbisi na kumba ebele na bato nakena na bango. Déjà en 1988 papa Diangenda tango akenaki na Kisangani ayebisi biso ndembo ebimaki na Kisangani Satana alobi makasi tanga elingi kosila tokabola ya yo tia bango bilembo ya ngai mpe nazo tia bango bilembo mpona kokenda na bango otali mosala na mozimbisi posa na ye akende ye moko te akumba ebele na bato akende na bango na kufa. Soki tomoni tata mokonzi abole na mokolo mwa lelo azali koinsiste mpo na nini ndenge ezalaki mobateli malamu azali na susi ya bandimi na ye babunga te mpo na nini alingi tata na ye solo e sincere mpate moko abunga te yango wana baza koprevenir biso makambo na mosipisi ntango mpe yango papa alobaki yango na 1992, non, c'était pas 92, en 1990, précision, le 8 juillet 1990. Tango papa Diangena a outi na Genève, a sali 24 heures na Brazzaville, 24 heures na Kinshasa, 24 heures na Angola. Aye kozonga le 8 novembre 1990, to 90. Alobi botale la banga na lati tolobi oui ezali ndenge nini ezali ngeli alobi tout ce qui brille n'est pas or ezali na babande tout ce qui brille n'est pas o ngengaka ezali or te autaki na lwana pe alobaki likambo wana na sa jongiseli bino eloko na bino mondele akendaki bosala attention mpo ayebaki ke mozimbisi akukuta kuna akosala lokolo ezali kobrille okanisi or mais ezali or te bozala mayele mais yo soko bazali kokebisa yo mpe ezala na mayele tout ce qui brille n'est pas or. Déjà en 1992 après bokei na bango ebe papa Dialungana a mati biso programme ya kosenga bolembisi. Et puis l'année qui suivait, toziki si basak. Toye makanantième. Et pesa melidino na bole misoyo bosekaki. Yango yawe alingi aningisa mokile ye babino. Toye bayango.
Et puis, tant que Mozimbi, ça monika et s'il bateau, basili ko sangola. Ah, basinga ki bolimbi, c'est basali ko sangola bokonzi. Basali ko netolama. Est-ce que, tant dans les années de société, yangowana, azali ko forcer peut-être à mon côté. Tout ça la maillère. Batata, ba maman, les Kamoke, les Kaki, le 16 août, na Luanda, na Angola. Biso tozali ba pasteur, il faut toke bisaka et tonga na nzambe, engebene volonté ya ye moko tata molio mon centre. Pourquoi le 16 août ba fongoli saki temple kuna na Angola? Pourquoi à cette date-là? Je vais vous expliquer. Pourquoi le 16 août? Batata ba maman, le 16 août na 1991, pardon, 1921, le 16 août 1921, je vous donne des précisions historiques. Déjà, le 16 août, astronome Campbell, qu'on a en Amérique, a observé étoile monnaie, ezali ko s'approcher na kati ya mokili. Et puis, à Yébissi, astronome, pardon, il y a 5 pays. Balobi, tout le monde étoile yango. Tout le monde yango. Déjà, en 1910, 3 étoiles aux constellations d'étoiles, ezalaki au cœur de l'Afrique. Et puis, si nzela na moko a avancé de plus près, astronome wana, balakisia. C'est dans le journal Cosmos, numéro 13, 44. Il y a des savants des États-Unis d'Amérique. Il y a des savants. C'est une revue scientifique. Il y a des savants. Depuis 1910. Et en 1921, les 7, les 8, les 9, les 10, et les 16 autres étoiles wana et disparaître. Tangoana, papa qui 1921, tata qui manque le Iswabani, pour accompagner tata Molio mon centre dans mon salane. Les 16 août. Et bah savons, bah israélien, bah moussous, bah lobby, et Koyako, c'est en 2001 que le Christ va revenir à Kolongwa en 2001. Les 16 août, date pas précision. Ce qui est compte rendu à bah savant wana, même l'Académie l'Académie des sciences, la République française, l'Académie des sciences, n'a compte rendu dans Bango. Il y a le 16 août, bah releva qui makamouan. Or, étoile wana, il y a un gonde ndenge tolobaka yango de ya Bethléem, et là qui s'arrête nkolo azali na kati na mokili. Les êtres célestes bazali na kati na mokili. 1. 2. Libération ya peuple ezalaki ya kokangama bonsomi. 3. Ememaka Yerusalem na sika, ememaka bokonzi na nzambe na kati na mokili. Pe ememaka lingomba ya sika na kati na mokili. Pe ememaka science et développement na kati na mokili. Ba découverte scientifique. Pe epesaka prospérité bomengo na kati ya mokili. Depuis 1910, baza ko suivre ba makambo wana. Tango komi le 16 août 2001, Papa Dialongana a loué na kati na mokili. Engebene ndenge dina bayebaki ke nkolo iso abotani. Batu bandanga mayele, pe bandanga nzambe basalaka ba recherche. Effectivement le 16 août 2001, Papa Dialongana a loué pe na kati na mokili. Otali sikaboye bango batu ya nord ba grand banganga na mayele babi toko détruire lingoba oyo ndenge nini. Yangwana ba préparaki kuna bango depuis très longtemps, rapidement batongi temple na bango kuna. Pona nini moto amona na lokola nzambe bato ba a détourné attention ya bato. Or le 16 août 2025 wana tata molimo mon centre alakisi elemo oyo et faire paniquer bato na kati na mokili. Babi c'est fini, moto mwino c'est fini. Akamati bato bazalaki ba pigme. Biloko ezalaki ya kobwakama
bazalaki kotangama lisusu te bobati babetisi musique oyo baprendre yango basolfège banani. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est des savants quand ce sont des pygmées. Comment ils peuvent apprendre et maîtriser ma solfège oyo bazobeta musique sans note? Mayele utinanza alakisi que lui il est le savant des savants. Ah, babeti musique bato bazalaki bato pamba babimi na miso na bato babeti musique biso babantu biso nyonso tu tokotambola nde yango ekomami ete libanga oyo ebwakamaka ezalaka na ntina te batongi bamonaki yango na ntina te ekomi ndenge ezali na Matthieu chapitre 21 verset 43 44. Libanga oyo batongi babwakaki ekomi ya talo ekomi la principale de l'angle. Tango ye mission na ye tata molio mon centre nini kolongola kokamata bato oyo bazalaka na ntina te kokomisa bango bato ya yambo kozongisa bango na paradis terrestre kozongisa bango na Eden na kati na nkembo ya Yerusalem na sika mokolo oyo azali komonisa likambo wana kuna mpe contrefaçon kuna mpe de l'autre côté balobi ya biso mikwa ezali awa bato bake kowelela mikwa. Conclusion ya mate ya mokonzi nde nazali koshute esika wana ale mikwa kuna bato bazali kokena kowelela kuna metango ye misuni ye akolakisa yango mpo ete balia yo kolia lisusu po yo osili deja kobebisama na mikwa. Tata mama kimangiste obebisama na mikwa te bilaka oyo kangana na tata molimo mo centre papa Simon Kimbangu tiangani okonetolama okosikolama okosepela po bisengo na passe ezali koya nzela moko yo moko pona na kombo na tata mwana tata molimo mo centre. Na kombo tata mwana pe tata molimo mo centre lycée se mosusu yango oyo tolandi ndenge bapapa pasteur balobi merci bokende kovanda. Lycée se elobi boye matoi ata ekoli elekaka motu te. Tozali bakolo tosa tata oyo bango balobi soki otosi batata oyo balobi te pasi nde eyaka. Biso toyebi malamu ke batata bateyaki biso batata batikali kosala programme makambo nyonso ezaki na papa Mfuma Mbanza ndenge papa Mfuma Longo alobaki ngai lisusu te poza na likambo papa ye mutatikali ye wana Mfuma Mbanza yaya na ngai to soki tolandi ndenge tobateye eleki awa baza komema biso na nzela mosusu yo kaka zala mayele ekomi nkamba te bino bazokende nkamba kuna eloko etikala te non pamba te bango nyonso bazali awa wapi mozole ya papa Mfuma papa Kimbangu tolakisi sika batia papa Kulutu tolakisi sika batia papa Mfuma Mbanza tolakisi sika batia papa Mfuma Longo tolakisi na bamama me kuna na kati mama moko azali te kasi bapapa batikaki programme baboyi kosalela yango elingi olobaki ngai oyo akolandanga papa Arma oyo akolanda papa Arma papa Solo ngai na papa Solo ho tozala na nkamba
ye aboyi na ye alobi na nga ake kosala bafere na ye akovanda na nkamba te napesi Paul kambo wana etamboli na bamutu ya bato me pouvoir bakabaka yango te okabi yango sikone tobebisi yango tolobi bakombo oyo mpona nini bato bazobungisa bato bazali kasi ndenge toyebi liwa ya papa kulutu batemoin bazalaki kuna liwa ya papa Fumalongo batemoin bazalaki kuna bato bazalaki na liwa ya papa Fumambanza biso nyonso batemoin na ndenge ye moko amonaki ke nga na kozala lisusu te nazo kokufa ayebisi biso nyonso bana tobangaki te atikaki kobongisa makambo nyonso kasi baza kolandela bato ke eza bongo te kasi oyo baza kobalola makambo oyo baza koloba boye na boye bamiyibi na bango te biso bana totosi te eza na bana mosusu bandeko mosusu makambo papa Mfumalongo balandaki yango te baboyi na bango kolanda papa Mfumalongo akendaki na makambo na Gombe bandeko mosusu baboyaki kolanda papa Kulutu baboyi na bango biso kaka nkamba nde tondimaki nyonso tomemi nyonso mokolo asuka kuna nde tokokende makambo ekozala awa na mokili totiaka fiere kasi soki okufi kuna fiere ezalaka te yango wana biso tozokoloba ndenge yango ezalaka biso moye tochange ezali te totosi batata te biso bana soki totosaka bapapa nde tolandaki programme na bango ndenge balobaki kasi kola tolandaki te yango epesi mobulu na lingomba biso tozoteya ke tolanda nkamba soki tolandi nkamba lobiko na biso ekomonana koreki nasengi bino nzembo oyo elobaka kondolo kikesa elakisi makambo ezali ke makasi ezali te mpona kokende nkolo Yesu biso bato totiaki na ekulusu nzembo wana donk bapapa biso moko nde tobebisaki liwa ya papa Mfumalongo papa Diangenda tozaki présent na biso bana papa José Kisolokele ayebi oyo elekaki kuna na papa Kulutu mama Marianne tozalaki kuna ayebi oyo elekaki kuna na lettre papa akomaki mpona nkamba me lelo oyo tozomona na bato mabe nzambe ye moko akoyebi akolandela babongisaka oyo baza kobongisa me nzambe aza nsima na bango kondolo kikesa Kondolo kikesa